Ce qui Mida a trahi Fally Ipupa parce que ils ont déjà trahison. Ils ont déjà trahison. Attends, bah réparer ils ont trahison. Pour ma Mida la Taylor on a fiston coloqué ba sololi et ça va sentiment vient dans fiston coloqué ba sentiment Fally. Mida lobi yozo soutenir Fally. Mais on soutenir Fally. Ozo maramba biro Fally ozo bimisango na média. Les lois ne pas que nous l'accès si je rapporte pour Fally mais ngai. C'est que muto ko mema bango za jaloux ya Fally. Nga boko bundisa nga biro mobimba ya Fally peut-être bako koma bikoma koma. Nga na bi l'Éternel est mon berger. Vous comprenez? Na ko manquer l'autre côté. Vous comprenez? Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oyo bake et y a une idéologie à sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate kisongi pe ezanga te nga sa na sous les 8 mois to sola na biso te na ba réseau ka ya émission to sala to gafele kofi ve fisto koloke ozoluka babomela Karine moto donc biso to tikala ka bongo ka kipaka kokolo Karine nde boza na besoin na ye côté wana nga pe sala nga pa setake warion bavie na biso bureau staff ya Fally Ipupa bazala na moi esprit moko boye ya bomoto pe même il fallait ayebi ke garçon abundela nga na amour sincère asengaka ngai te banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Pena kam na moni na katika ya conversation wana. Oh makambo tout osola na yo présence au courant. Pona nini kokosela Fally makambo boyeko? Soki Kerisa Waston de kolo site na lobango. Soki Fally azaka na besoin ya ba chroniqueur tête depuis 2006, nga azala na besoin nanga. Soto kage ba bloka bino ba ezaka solo. Soki ba lobi to solo la ti lelo na téléphone, peut-être ezalaka pour na PC elengi.
Babson Makungi, au Monique Biana. Ailleurs, il y a Fali à On va te là qui a un mot donc malambo qui me dit. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo. Pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, Mbote Bandeo Balandi, Fimbu na Fimbu News, c'est votre humble serviteur Valdi Tambatuka. Nena Sarabino Mistoya, Akara Soki vraiment Makambu ya Rolobe la vraiment Zali. Mais Liboso ya Makambu Nyanzo Tikana salué non Baya Biso vraiment Batika Rabiso. Te Atamuke a commencé par la papesse Lisette Lokange, il faut que moi Sinzambe la Pesio Mbote. Papa Firmen Matot, en tout cas bon retour na pays na yo. Il y a hiver vraiment. Na Pessi Maman Iget Moulunga Pembote pourquoi pas Yemei et Merx Harding. Ya Maman Orlando Bakanisa babi restaurant et ça c'est moi qu'on a ningali sécurité bana poto bana mokini mobimba kuna na mikili ya poto ya 001 beta tupa maréchal souveiller ça na resto yolo na Dallas en tout cas et au salabino qui toko ya rosaranate bana poto bana mokini mobimba ke debo moni invité na il s'appelle Ken Pela Magizembe bomoni maïni c'est que les cabons sur internet en tout cas to soki ba préoccupation na bien to soki ba requête na bino yango to eto mekape ko sala moi analyse muke pour et salabino bien ensemble avec celui qui est derrière la caméra, Eliezer bébé de la presse, nous saluons Ken pour commencer notre communication. Bonjour mon amour à Ken Pela Magizembe, ya Pito Palais. Ouais, bonjour Valdi Tambwe. Bonjour na bande konyo surtout Bolanda biso. Mbote mingi na ba sali nzambe. Prophète Emmanuel Dodi na ndenga zo tika biso te na mabondeli en tout cas na sepeli makasi lisusu lelo ya kozwa nouvelle ndeko na biso Sandra Lina Babote, Alali, Alamuki, Miracle, Nzambe, Sali, Lisusu, Mbasu, Elimwe totalement, donc Mbasu, Elimwe. En tout cas, prophète Emmanuel Dodi, Nzamba Pese Mikolo Ebele, Aoumela, parce que Tokota, ba église Ebele, Nano Namona, Mosali, Nzambe, ya Boete, en tout cas, Mosali, Nzambe, ya Malamu, ba Ebake, na ba acte posé, na ba miracle, ya niveau, oyo, ke mutu, zana niveau a passi, en tout cas, tout le monde, ba miracle, ndenge to memaki sanda, ndenge sanda, comme lelo. En tout cas, merci na prophète Emmanuel Dodi. Prophète Moïse Kabodi na Londres, maman Sideji Mampata. Mais joyeux anniversaire na maman Sideji Mampata. En tout cas, bande konyo sobo Hollanda biso. En tout cas, nga sepela na bino mingi parce que sans bino, nde amso ba sito bloquant. Merci. En tout cas, merci Ken Pela Magizembe na lalité. Na lalité pourquoi na zuba préoccupation à battu belé na zuba message à battu na zuba appel kili ya ressenté Ken Pela o chaba warrior wap.
Bon, Bawarion c'est la famille, hein. Kozala na Bawarion boy c'est la famille, baza bandeko oyo, quel que soit ba combat ya ndenge na ndenge koyelanga. En tout cas, Bawarion batika ngate, bazala toujours sima ya ken piana parce que bayebi ke fidélité o biso tozala nango n'importe qui te akoka kozala na mitema makasi o tozala nango. Ya ko bundela artiste na bango o babengi na kombo ya Fally Ipupa parce que lelo bato belé bayaka bazo poussa na pembeni ya ba artiste musicien et belé ba rapona ba intérêt valide tambe côté wana to ko sa na rapenate mais côté la fidélité to zala nango parce que ngalo ba ngonga jamais na ko trahir Fally Ipupa quel que soit nazo solana été quel que soit ba biro na e ba ko boyanga bango nyonso tout. Mais ngana zara na babola munangai o na garda souvenir et pas Fally Ipupa ba moment galère oyo mama zala yo sunganga wana de ali solango mokil mombe yebi en tout cas Fally Ipupa ta mokil mombe boye nga vraiment za moi pas si pona boya et donc nazo ki pe décision nazo expliquer pe bande ko naso ba warion nazo ki décision makasi pona beta na libakute na lobaki na ko kende na ngai répétition Fally te ce qu'il fallait azobeta concert na ko kende na ngate pour éviter ba humiliation oyo mokil mombe monaki parce que comme une humiliation artiste ozo soutenir okoya au matapodium te bazo privilégier bandeko bazo ki asika yango na mona na habité ngana soutenir Fally te pour na répétition na soutenir Fally te pour na concert bato ba monanga nga soutenir Fally parce que azar artiste o azo défendre drapeau mboka na biso asala maramba minene belé lelo babilo musuto komo talaka na musika nga komo sexanga fort donc nzambe moko ayebi kaka lelo eza lelo mama Lisette Lokange tozana ken pena makizembe mais ken pena makizembe soki na biso bato babengi belé eza pona problème moko en tout cas faut ça clair mbala moko na biko ki ba audio circuler bon internet o wapi kulutu na biso fiston coloqué Zapatero na PC mode des Gazali bazaki bon on échange ya communication ndeko na biso Midala Taylor c'est so yoki ouais na yoki communication na mais valide tambo tozonga pe moi sima muke omoni base ya makambo nyonso tout ye comme lelo boye base nango eza ndeko na biso Sandra Kazadi na ndeko na biso mama wiva o azali leki ya ve na biso Koffi Olomide bango nde babandaki makambo oyo ya kobenga bandeko na biso ya presse bandeko pe ya presse bazo enregistrer parce que lelo soki boloba pona fiston coloqué tozala pena batu ezaka continuité ya likambo oyo ese bandaki parce que ba fiston coloqué bango pe bazawana pona ko soutenir artiste na bango Fally Ipupa fiston coloqué à part musala ko soutenir Fally azape quand même ina mwa lien familial ndenge ka Sandra Kazadi ase pumenaki pona ndeko na Koffi Olomide ndenge mama wiva o alonda se pumenaki pona ndeko na biso Koffi Olomide eza ndenge moko pe démarche o bango babandaki ya ko déstabiliser Fally Ipupa eza pe démarche oyo ba fiston coloqué pe baza batu bakozo pe même démarche basali yango pona frère na bango nazomona mabe moko te batu balingi bakomisa lisolo fiston coloqué neti lisolo asika tolingi tobosa na début ya makambo place bandaki parce que mutu aza la base ya masolo oyo ezali bandeko na biso ba frère ya Koffi Olomide o babandaki parce que oyo ndeko na biso fiston coloqué azo sala eza continuité donc soki ba audio ebimaki te oyo bazo sala complot contre Fally soki ebimaki te je ne pense pas que ba fiston coloqué pe balinga ba koma na système ya ko benga ba journaliste que to sala moi complot parce que ezaneti lelo to mona RDC ndenge za bazo attaquer biso pe to kokanga maboko te biso pe to préparer to former ba soda makasi pour to kende pe ko attaquer place wana donc pona nga fiston coloqué na ko pesa effort te mais mabe mingi ezali ba vient na biso bureau staff ya Fally Ipupa bazala na moi esprit moko boye ya bo motope ba reconnaître ka batu oyo babundela ka leader sans intérêt bato babundela Fally sans profit parce que babiso to bundi babitumba oyo nga lelo na kola pa nzamba zokanga même il fallait ayebi ke garçon abundela nga na amour sincère asenga ngai te parce que valdi yo yebi très bien que nga akuta na peine ba difficulté peut-être ba problème mususu mais eza aucun jour aussi au monangai
nazwi telefone na ngai ya msuna déranger fali ke na problème boye sunganga msunda kunanga boye natikala ko déranger te mais eza na batu ebele oyo baye lelo bazolobela fali baya lobele avec intérêt ngai na bombaka na ngai te nga na sitaka bakombo ngai na bombaka na ngai te ngai na sitaka c'est la Valdi mitune za ebele mais tika ngai nanu ndenge makanisi na ngai ezomema ngai nasilisa nanu soki nazalaki mutu oyo nalandaka fali mpo na intérêt nalingai nazala mpe na zuwa ya makambo ebele yokanisi ere moko boye tomonaka bandeko na biso bamombaya oyo aye lisolo yango mwa kala te ere moko omoni na pale afali bafandi baodame bafote soka ngai te yango ngai azokoma ntina suka bakokanga bafoto omona mombaya bimi mwa chassa baketi mwa koli bayeli ye me ngai eloko wana esalamelanga te eske nakoyoka mutema pasi pourquoi basalela mombaya boye chaque mutu fali asalelaki makambo na ndenge na ye ngai mpe nakutaka bandeko na biso ba Vincent mais fali mpo pamemanga na Angola tomata bajet privé nakutaka bandeko na biso mpe bajazz fali mpo pamema ngai mpe na poto sikoyo soki lelo bapesa privilège epa bandeko na biso mosusu mpe oyo baye bademere mpe bamombaya mpe eza problème ya gravité parce que fali mpo pakosala makambo nyonso te kaka epa mutu moko apartageaka tâche ozokompa donc ngai na osenga bandeko na biso bafisto koloke botika kopesa confiance na n'importe qui parce que toyebi te chaque mutu ndenge azoyela toyebi te ngazaka na mwa balie na ngai na fali oyo peut-être nga moko nayebi bango bazolanda fali oyo ya kombo oyo ya fali akomi numéro 1 bango baye na objectif tobatama nsima kombo ya fali mpo toganye bavi na nsima kombo ya fali basiti na biso efulama tozwa makambo na nsima fali babiso bamosusu nga banda kodefendre fali ndanu na ye ata pembeni ya fali te nazalaka na héritier me basalela ngai batuna mabole oyo bango baosalela likopake mabole il faut koprotege batuna tozosala baréunion botiske toyoki tokende mpe malema ke toyoki voice wana tosala mpe na analyse du contenu ya audio wana toyoki ndenge kutu na biso fiston koloki azoloba na ndeko na biso mida la taylor ke na posa tobenda biloko mpa ya mabole nete ken presque ezalaki pene important Karine makambo ya Karine na vie ya ntango mosusu ya artiste Fally Ipupa est-ce que vraiment omona te eza babiloko mo terre à terre neti ve nanga fiston koloki on apesaka barespect trop alobake toluka biloko mo eza fone ya mabole tobenda est-ce que Fally aza na besoin ya babiloko wana ke arécupere eloko moko epa Karine mpo Fally na niveau akomi asala na biloko yango neti nini est-ce que Fally aza na besoin pena ya masolo moko terre à terre ya niveau wana Fally aza na besoin ya makambo ya minene ke ba contrat sika ndenge auti osigné ba tourner ya minene ya sika azwa basali ya minene donc Fally babiloko ba terre à terre Fally aza na besoin ya ba featuring na ba artiste mususu o asali na bango featuring te bavia na biso ba fiston koloke na ba Kerry Charleston baza bato na linga mingi mais il faut koyeba ke ba sentiment na bango eza ba sentiment ya Fally te bango babandi makambo ya soutenir ba musiciens kaka pas Fally te bazalaka na papa Chéri Jibin Piano bango pena bazalaka ba vrai bureau ya papa Chéri Jibin Piano siko il faut omituna bakabwana na papa Chéri pourquoi mosusu ezalaki kaka makambo oyo ya kosolaka na bajournaliste ke neza boye papa Chéri kuta ayebi peut-être papa Chéri ayo découvrir ke bato ndeni bagenda koloba makambo na kombo na nga msu yango esalaki papa Chéri abenga na bango peut-être msu ekozala baraison mais nalobi te ke eza bongo mais soki tolandeli omona ke ekozala mpe parmi baraison oyo esalaki lelo bazala pembeni ya Jibin Piano te mais eza nango makambo mpe ya grave te mais bavie na biso il faut bayeba place nini baopesa litoi kopesa confiance comme il aura trahison ouais comme trahison parce que nga abenga mpe mida la taylor nayebisi ye biloko oyo bosala na kulutu fiston koloke nga mpo na nga na omona yango siko eza batéâtre bozosalir image ya artiste ya monene ya mboka parce que lelo Fally Ipupa babiloko nyonso tu oyo bosala je pense baretombe nango ekokwea mingi na mutu ya Fally tala sikoyo na bacommentaire ya babuzo bango osanti mpena na bacommentaire kombo ya fiston koloke ezobima mingi te bato bakomi kotraite Fally comme hypocrite basala boye tandis que fiston koloke azwaki telefone na ya tie na litoi azobenga mida
mutu moko azalaki te. Mais tu occupes quand tu as fait ça côté mora yobike to linga to sola ke le mona fali to sola ke le mona fali le qu'on peut retentir te sabilo mo bona meka ko tuna pe rojenga ndwa beza parmi ba cause oyo papa chéri alobaka en tout cas bozala musika na ngai donc yango zo mona ba biloko wana na ndimi te ke fallait ko sepela nango parce que vient na fista kolokio zo sola na ba mida yo yebi manière ya mida bien. Oyebi manière ya mida bien. Courage yango ya ndenge nini vie na ngai ozwaki ya kopesa mida confiance. Babiso combien de batu babengaka biso combien de batu babengaka biso. Emso ba tenter yo po otombe na erreur bazwa audio ana ba publier. Batu baza ebele o mo ba piège ba tout anaka. Siko yo ke pa mida o sopa. Olie ko to boluka boluka ata intérêt ya baleki na bino o babundela orchestre pendant des années boluka bobunda pona intérêt na bango ke non est-ce que baleki na biso to kotika bango pena boy bokalikila rape ba net o biso to bando bunda makambo afali ti lelo to bunda makambo afali est-ce que lelo soki to tie bible batuni bino na ken piana na ba mige nyema po mige pe abunda est-ce que bosolo la rati lelo na téléphone soki ba lobi to solo la rati lelo na téléphone peut-être ezalaka pour na PC elengi. Soto ka ba bloquer bino ezalaka solo. Mais oui, biso toza bloqué na sens que yo moni yo moko déjà ngai kamusa ngai en tout cas ba wario bolimbisa ngai na misala nyonso o to sali na makambo ebele o to sali kotala ba makambo mususu ndenge ezokende en tout cas ezalaka pasi toke pena poto na zongi pe mais moment moko boye moi ba problème mususu ezalaka bino boloba ke non presa sepelite ndengo chrétien mso Koffi Olomide boloba kangoti presa bloka yo parce que au chrétien Koffi Olomide makambo wana tout e banda wana menga mona mida la Taylor parce que awa lelo toza na boutique Mimi Market en face ya Aurélie Yannick et tout yo yebi alors na mona ba pesa raison que pour chrétien qui Koffi mais ngaza la na esprit ya hypocrisie te ngana mona ki façon vie azokendele na leki na ye vie o il faut ko banda ko dénoncer moi muke ibimaka mabe tozoma ba blocage makambo belé na sali mo ba 8 mois to sola tena staff même solo ana nyoso tout raison ya ba bloquer ça pona o gafela verambo na rambo bango ba lobaka vie wana za mutu ya ko gafele te boy na boy so ezoka musanga li solo ya mida na grand prêtre Fiston Koloke kombo ya mopao ekoti wana koma parce que soki lelo komi tout près ya kosala guerre na Koffi Olomide c'est que ba blocage mususu il faut elongwa nanu parce que biso tozala bloqué parce que lelo bato mususu basa na ba commentaire ba traître tout ça nga na yebi ndenge ya kosala ki traître parce que nga défendaka artiste mais faut que ba héros défendre artiste bato bazaka nzinga pe artiste ki songi pe ezanga te nga sa na sous les 8 mois to sola na biso te na ba réseau ka ya émission to sala to gafele Koffi arrête yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais
pe africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de Business Class. Mais ebima na ba émission Marie-Laure abeta li solo parce que baba nzambe te babeta li solo clair que Kenny wana kutu batia mupanzi ça fait 8 mois asola kutu na soulete boy ma solo tu ba etalanga en plus na pesa ka merci pas ba warion soki ba warion bazalaki bandeko oyo batalaka makambo te ndenge so ba warion bele ba se désabonnaka parce que nga basalanga campagne ya déstabilisation ya ko détruire lelo soki na mulunge wana ya masolo oyo bapesaka mida la Taylor ke bosala ba émission yo na Marie-Laure bo détruire pena ken soki peut-être bato bamemamaka na ba mupepe wana ke site nanga bato ba se désabonner site nanga lelo esili yebisanga sikoyo bango balinga ba gagner neti nini lelo ekamusanga mida lelo na grand prêtre Fiston Koloke bozo swana bokomi obimisa ba audio na ba TV ekamusanga i parce que ekamusanga i bato bamona makambo nyonso eleka kala mingi te donc nga na osenga mida ve Fiston Koloke aza vie na yo soki mabe ezali boluka bobengana bosolola esala biso bien ki ekopotana na bamedia boye mida olobi yo ozosoutenir Fally mais on soutenir Fally ozo makambo biro Fally ozo bimisango na media wana ozo nu pe komba Fally soko lingaka Fally ya solo masolo soli na Fiston Koloke okoki ko enregistrer ngo jamais oyo bimisango na TV en plus eloko sala nga pasi vient nga Fiston Koloke azo la mida ke notia na se Karine aza mutu na biso bomela moto ve Fiston Koloke ozo luka babomela Karine moto e bongo ba moto biso toza nango na mutu donc ya biso babomate donc biso totika la ka bongo kakipaka kokolo donc Karine nde babomele moto Karine nde boza na besoin na ye côté wana nga pesa la nga passe tant que Warion qui dossier na biso tant que Warion dossier na biso basundola mais Karine a fini Fally pendant des années yende bazo soignele pena donc yende mwana malamu yende ifaya yende ifoba yambaye pena comme na moni na katika ya conversation wana oh makambo tout osola na yo presse aza au courant pona nini kokosela Fally makambo boyeko akosele 2 heures pona nini kokosela Fally makambo boyepeko Fally akozala au courant ya makambo mo boyekombo Karine eza na kati Fally akokendo zala au courant na moni ken penelo ko mo bimiana na chaîne moi ba warrior de Fally Ipupa live a chaîne story na ya komi OK très bien ba komi Bakomi, Fally n'a pas besoin de chroniqueur ni youtubeur pour sa carrière. En 2006, aucun chroniqueur l'a soutenu et aujourd'hui, c'est plutôt les chroniqueurs qui profitent de son succès et non le contraire. Merci beaucoup Fally Tambwe. Bisope ba chroniqueur muta comme kolo sito ezalaka kerisa wastonde na yebela kango sita ba warion oyo tout monde a ya mom de sala le problème est atenga lo biso ki eza kerisa waston muta komi parce que oyo eza neti ko s'attaquer na biso soki bino biro ya Fally bo s'attaquer que Fally aza na besoin chroniqueur moko te depuis 2006 lelo chroniqueur moko apporter eloko azate ngana lo ba biso pe ba chroniqueur toza pe na besoin ya ba bureau te biso to soutenir kaka Fally moko na ba fanatique na ye biso pe to soutenir na biso bureau ya Fally te to soutenir nde Fally moko na ba wario na ye donc question oyo ko sanga réponse jamais parce que lelo boko ignorer pété que Fally Ipupa ndenga za na carrière na ye journaliste moko atia rapport azate wana comme ignorance wana bato msuba retraité Fally net ya komi mutu ya mapeka na ndenge ya vérité ndenge ya Bible koma musapi moko lokotaka silité bakuboko la Bible tenga na loba te musapi moko elokotaka silité zela tozo évoluer musapi moko elokotaka silité na mata jet privé pona kende Angola. Est-ce que ça a une volonté à Fally te parce que Fally ne kolokes que moi na mobalo yo makambo asala esepelisanga soki kerisa waston de kolo sito na lobango soki Fally azala soki Fally te nga lobika rapport yo kareza soki Fally azala na besoin ya ba chroniqueur peut-être depuis 2006 nga azala na besoin nanga azala na besoin nanga parce que musalo nga na bundi
nga bunda na espace ayi na nembala moko jet na kena na Angola na bundi na espace ya 2 ans 3 ans na moni poto oyebi combien de bato ba souffrir moralement depuis babanda ba okesa ba mona poto te da kisi njoka ti lelo okende okende me ba attaque yi a ozalaka ka suivre le guide parce que asala na confiance soki combien des années soki ba 25 ans yango lelo nde bakende olakisa kisi njoka poto po fallait me ngai wana ezolakisa jalousie wana ezolakisa jalousie shalom vers you te nga azoloba na makambo na nga donc soki bakomema prince bakali nakisi njoka na poto po baprouve fali ke ndenge amemaki ken piana wana ezolakisa jalousie seke moto akomema bango aza jalou ya fali namoni ken botangi komba prince bakali zela donc bozelaki kisi njoka akende poto soki fali pupa amemika aken mais non il fallait qu'il bomema kisi njoka depuis kala abundeli ba orchestre na bino des années lelo poto kuti ya kisi njoka elo belange loko te bongo siko ndeko na biso Sandra Lina o abinela bino o se sacrifier bomemake partout azonga apesa bino confiance le Sandra Lina toke kozwa tala likolo munene grâce ya prophète Emmanuel Dodi parce que prophète Emmanuel Dodi lelo aza solution makambu tout ata mokili mumba bobo inga na kodembela na makolo ya papa wana parce que mutu azalaka na liloba suka na vie ya mutu eza nzambe nga bokobundisa nga biro mobimba ya fali peut-être bakokoma bikoma nga nayebi l'Éternel est mon berger ozo comprendre nakomanke loko te ozo comprendre nzambe na nga bundela nga meme na suka yango monaka bakosala likopa po bawario wana basundola nga me bawario yaza ya nzambe yaza nzambe tokotika ete yaza nzambe abundelaka artiste na biso donc ngana oloba mangé déranger vraiment eken même makambo zo déranger nga na sens que musala na biso e community musala moko terre à terre bozwa mabe mida sali bosangisa ngo na bato nyonso te soki mida a trahi fali pour parce que eza déjà trahison ata bako réparer yango eza trahison biso yo oyebi combien de fois na vie na nga na sola na fali makambo ebele emso tiba 5h du matin to sola osomonanga na zala te na intention ya enregistrement ba vient na biso ba fisto koloke makambo kutu ya minene oto sola ya ba soki bombe betami bo bouffe mokile panzani o ba soli na mi des eloko te est-ce que ngana na place moko na enregistrer te eloko ba biso na basule pe biso beto zaki armet oh yo kendo koma na page na OK besoin na biso ezate oh tozala besoin elo osio makati non besoin ezali parce que eza biso beto na camp militaire na biso oh to prépara biloko pe na ndenge na biso ke fali pa yebite po makamu mida la Taylor na fisto koloke ba sololi eza ba sentiment vient na fisto koloke ba sentiment fali te eza kande to za fanda pe na ba fisto ba sule to solola même subo beta pe loko mo bo fali pa sepelite bo fali aza na katite même subo za makambo bo sola ina bigo peut-être makambu oyo vient na fisto koloke ba soli na mida peut-être na minito et quand ici déjà maman na rancune entre fali na fisto koloke oh peut-être mokile yebite yango teoloba herba sola na ba chroniqueuse na ba chroniqueur ya musala oyo batika ko glisser komba fali na kati nga na yebi coaching ndenge beta maka ba coaching ebele beta maka na ba fali yebite oh papa bonga na mupayanda kwango ba coaching ebele to beta na fali azala na kati ya coaching tala na yebisa yo na jire nzambe na ngao na kenda wasambela chaque dimanche pas prophète Emmanuel Dodi soki na oloba makambo na akosa nzamba sala nga mabe depuis na yeba fali na to fanda 5 minutes te to sala coaching ke ken il faut o sala bo sala bon etala raité ezama biro nyonso fonctionne ka ko so enda lobi mabe fata ngai na mona segen mignon na mona ete me na fanda na mosaka zo sola na ya cheme libre sege mignon zo coacher mosaka ke kende boye nyata boye tindika boye betango na sansi boye o mona mosaka pa ya lekiteve alobi biloba o sege alobi na e na suka film jiba yebe ngote na suka film mission ko internet jiba fâché ke mosaka koma yo na ajino ko za la biloba boye azoko ka pe ko loba ke sege nda tindenga te po jiba bengane bulo ozo kompa da mosaka za yaya moko na ebite soki yaya ya mutindo ana koza leki neti sege atindaka yo mosaka lelo ifo
bombarder boy. Après oyo équipe non ezalaka te avec il peut pas mouquer bato makambo ave Fiston Koloke bolatisa ngo mingi fali te. En plus base ya makambo wana eza ndeko na biso Sandra Kazadi oyo Fiston Koloke asali eza continuité ezaka continuité ya oyo bango babandaki parce que bato akofi balingi baprofite bino nde bobandaki makambo oyo fali alingaka guerre na bino te soki fali lelo abloka biso na bachombo po biso tokretia kofi soki lelo manike ngai ken piana tosolaka na fali te po tokretia kofi mais bino c'est maniga benge verando bino tokomona edi aye anyati na ye fali tomonaka suspension moko bapesaki te aza ne à l'aise prince bakali aoleka ntongo midi petuana prince bakali petuana nazo midi pokwa aoleka mais omona leki TV na moi na soir bana fali na kofi bakanga ba photo donc bozo biso ba yuma te bozo dossier Fiston Koloke te bolata ngo na nzoto nga condamné vie Fiston pe na makambo ebele na biwa fali mo na condamné ba pe na makambo ebele mais to kende part to zonga part base ya makambo oyo eza bandeko ya kofi nde ba provokaki makambo oyo yango ekeboy mais ken pena na otala boye tozonga pe kotandi ona somida ken pena bino ba warrior boye ambaki mida na boko kofunga ma bondo beteleke maboko na mikolo lekaki na banalise ken bayambaki mida maboko ya ofungwa ma era azofinga nga azobimisa ba dossier era bapesaka histoire ke beta boye ndebe mida komaki considéré. Est-ce que lelo ekamusa bino ke mida boye na boye soki azopanza makambo wana ya makambo etali ngai vraiment mwa mingi te makambo mida ana nga na ozwa ta finga ndeko na biso mwasi te mais comportement mida batutu bayebi comportement mida siko na olobani kote na Valditambo lakini penalty elo oyo mambo ya koya ya ndeko na so Karine pembeni ya fali epesa kaka mbonge Vanessa Botuli na kati ya London wana Vanessa Botuli yo yebi mwana London pire petite ya kokwa Rafat Vanessa Botuli yo yebi koya Karine pesa na ngombonge mais mbonge ane yela babiso te ngako tuna besoin Karine aya te nga mona ezaka aya sala force ya musalo to sala mais soki komi ya ba coterie que Karine ndenga zoya il faut to écarter na bato babandaki ko bunda va Karine wana nde place isko ezokende mabe en tout cas c'est Apolli Lumumba RDC Bond en tout cas ba warion nyonso tout soki na beti libaku bolimbisanga mais ngana oloba oyo eza sa mutema ngana nga Hitler te na nga be mutamasumu te ya bomba makambo na mutema oyo namoni na bombarder na ngai soki biwa fali boyininga boyini na bino bon kutu na senga boyina ngate po bosi boyina na bino nga yoka fali mo ngai ka fali mo ngai na sutena na nga fali mo na sutena nga fali mo ko soki boyini na biso bino fimbu na fimbu boyina biso to na fali na ba wario na biso pona moni message oyo ebangisi nga makasi ti un jour ba ko mapela ba kombo na biso na ndenga mabe que depuis 2006 fali abada carrière ti lelo atikala za na besoin chroniquer te soki atikala ko za na besoin chroniquer nga za na besoin et ça le mutema passe nga azana na besoin nga vadi to kokata en tout cas c'est Angel Muswahili Makizembe ba kokwa Rafat bande ko nga eswinga makasi nga bomba kate na za Hitler te wabi sanduku ngo ya bomba makam donc nga una kantara to mususu nde baloba ke ba bloka bino to mususu polo ba malbemo bo ya fali bo na poto kecha kofi parce que fali ba na respect avec vienne makasi yango na loba makambo ave na nga Fiston Koloke en tout cas ya makambo concerné na fali te da ba fanatiki botika kokotisa kombo afali na kati ya makambo esala bien te nga pene ezo swangai na ndenge na yebeli fali ezo swanga sikonde makasi ke kombo afali ezo kota na makambo Fiston Koloke na mida kombo afali ezo ko ye kota ko luka nini yanda konga na yebi bien ezanda konga na yebi très bien kombo ya fali popo ezo kota wana ekoti na lidusu nini faut nyonso za avec Fiston Koloke apesi confiance et pas mutoyo o étudier qui na no bien te lelo mida bimisi boy lobi to bangela ba demer na ba mombaya lelo mida bimisi boy ngazo biso walaya mais to moni pe mida on démarrer demer à saler papa to fanda to kende pa to zonge pai o moni ba demer ba to pe ba bangisa biso demer likambo mukia sa bengi Fiston Koloke bando benga
babangisa pe biso moni mutana kisongi ya kofundaka c'est très dangereux pe donc o mida sali esuka na mida soye komi o boye pe fo ko enregistrer batu pourquoi c'est que masolo minene opena toza so na basule ana ya minene c'est toza na ba mité manette ya ba mida ana c'est que oh ce n'est pas gentil babiloko to betaka ba coaching na ba bureau ba musiciens ba coaching ana za leader ayebite biro pa luka asala bulo na ndenge na ye abundela artiste na ndenge na ye parce que to so mona mbale bele o bete loko mo be ba kochaki yo fallait atomboka pe ba mbale bele de l'axi que maramba vie Fiston coloqué et ça maramba concerné fallait de balongo la fallait na makambo fallait ngaka vie mo pa o makasi mais to ebite kuna ndenge to mona mo ba retour mo apena bayanezo ya subo merci Ken Biana Makize Menageli prince bakali depuis abanda makambo depuis bakali azui courage ya komanka fali na ba émission atakaka fali est-ce que audio ya Fiston coloqué bimaka Fiston coloqué ni bimika lelo bazwa raison te bango nde baza à la base ya ba polémique onyoso bango nde baza à la base to bomba te to na sanduku ya bomba makambo te yo za na kasho nini ko intimider nga so keni so ka tala boti ko bangisa bisoko nga so ka nga na kasho na ke fuka melo na église ya prophète Emmanuel Dodi na fuka melio ke muto yo aosakana na ngai po ye ana mbongo azwa soki ya ndenge nini aosakana na nga komi na ane lokote nzambe bundela nga prière ya 21 jours soko moni miracle te lobanga te Diete Blacky Ornezo na passion papa social comme na système ata yo za directeur ya mouvement moko boye osakani na nga omeminga vidi kozoluka vi na nge kweya nga pe na ke na prière na ke fukama 21 jours yango somo na soki otuni renseignement na ba orchestre bele directeur yango na leader ndeni bayoka na ralisusu te bakabwana Ken Piana tokomi na suka s'il te plaît Ken Piana tolakisa bato ke nzambe atala bayoka na ralisusu te etikala bolingo ya ticket bozela bokomona makambo merci beaucoup Valdi Tambo ah oui, ça m'a cassé vraiment beau. En tout cas, j'ai dit tout le monde compresseur la pression beauté. Na Elodie li passe en tout cas ba Mikili c'est dans privé. Jean-Claude Mabanzo en Suisse, Linda la Suissesse, maman Linda la Suissesse, il y a père dans son. Ouais, maman Linda la Suissesse, moi c'est Marai, couple moko bien. Couple moko ba yebi okabola na bato en tout cas. Venanga Marai yo yebi. Koko di la so opéra. Bambote Bele, merci. En tout cas, merci Ken Piana, merci Lissi Mangala, mère Naso Lissi Mangala, merci Pablo Kitambala, merci Père Nara Pichumbombo, Daddy Chombo, Igor Makalam aux États-Unis, boss Apache Moupe, Anizi Touble, Placide Ebio, boss, na Pession Mbote, Kulutu Alino Mokemo, London, en tout cas, merci. Na Moutaragi bon derrière la caméra, merci Penayo, Whisky Wishia, bon, on a régie finale. En tout cas, vous s'abonnez massivement dans le site. Tozali Soba pour qui pose Zalibo Koma, Botin, en tout cas, Tozala Kaka pour nous analyser. Merci. Personne ne va pour dire, on dit Ken Piana. Ailleurs, Fali avant. On va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.